Mbote na mino bandeko balandi ya Canal King Télévision mandenge bozali ebele mokolo ya lelo pona kolanda biso na cadre émission ya bino pona mboka Congo démocratique. Actualité zali bongo dominé na kubenda na ozali entre école Congo démocratique et école Rwanda. Oyo tozali ko accuser était bangonde bazali ko soutenir ba M23 oyo bazako bazongisi lisusu kotia mobulo na Congo démocratique tomoni ba marche ya soutien na ya protestation contre soutien oyo ya ba Rwandais et pas ba M23 tokolobelango awa mokolo ya lelo likambo pe ya loi électorale yango peza robenda susu ba marche yango kuteza na ezalaki bongo na mesa ya ba députés nationaux lobby na palais du peuple parce qu'il fallait ba adopter yango pour batinda yango et pas ba conduire pour la promulgation. Tina wana toyambi mwana mboka Alexis Ekitebbi ozali moko ya ba politique ya Congo démocratique na ye tokomeka ko solo na otali Congo actualité politique na Congo démocratique mbote mwana mboka mbote ndeko police ya solo tomoni likolo yo ba marche tomboki pona kotalisa na mokili mobimba que trop c'est trop bana mboka esengeli bongo bazala ensemble pour sauver patrie pambate est à Congo démocratique et nyokwa mingi na mobulu cette fois-ci tout le monde va avancer comme ba FARDC ba gagner ba terrain ba libérer ba otage oyo ba nyokwa magimi ba kanga mingi. Alors na nyonso wana mwana mboka tokolo basiko que ba congolais ba lamuki bomoko ko mozonga. Merci mingi ndeko police na mutuna wana. Je crois que yo moko tango opposé motuna otuni motuna wana, c'est-à-dire que la motuna open esprit na nazomona ke ozako mituna ebele bana mboka balamuki to balamuki te. En tout cas éveil à peuple congolais ezalaka déjà mais ba dirigeant na biso nde barandaka peuple congolais à mof balandaka ba ya biso ba imboka ba mampinga banini to baranda ba à mof pour ba décision elandaka te oyo peuple azako kanisa ndakisa na contexte ya suka par exemple ceux qui na lobby likambo moko yango za ko défiler na ba réseaux sociaux na banini mon konzamboka a lobby ou la paix totale ou la guerre totale. Ça veut dire après ce thème moko o na mutu tozo ko tongola yango te ou la paix totale ou la guerre totale aibi si ko moninga na ye Kagame, c'est-à-dire que ou bien to lingi kimia ya libela bientôt tumba ya libela non, c'est-à-dire que na temps wana to ko lexate so ki tozongi so sima na histoire mboka na biso yo marcha Mobutu azo kendao avant 87 to yembeli to fingi ba Rwandais Kabila le père aye na bande ko na biso ba Rwandais ba balukeli biso kaka yemoko ti to bandi ko yemba nzembo moko so na yembeli o kama ba Congolais ba yemba ka ba Rwandais nzambe apimela bomengo. Ça veut dire que ba Rwandais bino bozo ko vie biso po bomengo na biso to zanango tozongi susu ya sukao, c'est-à-dire na elan nyonso o ba chef d'état tout baleki marcha Mobutu azokende Joseph Kabila nani Kabila le père à côté toujours c'est le même nom qui s'étile dans mon esprit à peuple congolais toujours ba Rwanda o to ko mona le susu pli macabre o yozoko leka le loyo est wana tranquillité zate moke mboka boy o jugu o mboka boy ba kimi population ba kimi ba koti ba bomu quel traque ta moninga ko nyoko la yo eleka ka pe boité ba kota ba bomi ba tamboli bino to bokimi mboka. Ça dit qu'avec quelle mission bino bozo kimaka bango ba remplacer bino. Donc je na maloba wana tata mokonzi pona yo option zani la guerre totale option pona ngai ndeko na ngai na esprit oyo révolution esprit révolutionnaire oyo to lata depuis papa maréchal. Je crois que tous en continuité toujours à l'état pour mboka ngo ya be moko mokonzi fala koma na suka lobi non makambo j'en ai marre to solola kana bino to yokanaka menasima moko bobalukeli biso Mobutu aloba on m'a poignardé dans les dos. C'est comme ça qu'on est en train de poignarder toujours. Alors mboka ngo bazotanga be mboka wana moko. Alors une fois pour tout c'est ça na bango moninga soki azako beta mikolo nyonso esenga nini yo pe lamuka
pour moninga côté liyo voisin na yo mukongo so akoti abeti mwana mama ali kuganga abeti mama outa musala ba yebisi yoke papa awa voisin abetaki mwana mama tuni abeti mama siko ekomi tuna yo tango papa otuna pebo babeti tata te atata tango za makasi te ako réagir pour sauver libota honneur ya libota na yo donc yango ka o congolais azana ngo siko yango wana voisin za obetaka biso à tout moment. Il faut te réagir, c'est-à-dire que pour réagir dans un moment où ils allaient nini. Le quoi a tout de suite épuisé, voie dialogue diplomatique. Il y a un peu de kagama alors déjà il y a la pression de négociation. Le quoi là il y a lobby zama la moye tout sungaye. Nangongo yo ngazo lo basoki ezaki ngai. Nazo le sens que ezaki ngai na place à décision à Congo. Neto sungiye. Ça veut dire que attends bon le baboya monoko guerre. Est-ce que toi na makoki non mboko yo na organisation est-ce que toi na ngopo toi fauteuil mboko ya biso Congo tant to lobaka richesse za solo il y a pas de moment OK to kozwa kaka to luka kaka espèce ya mbongo poto somba na ressource na biso naturel donc ko hypothéquer yango poto zwa pe bundeli to réorganiser mampinga na biso na baimo bino boso ba ko réorganiser na ko hypothéquer bango ba après si la lobaki yango déjà yango bango alors il va attaquer awa parce que sur ces alliés awa il faut attaquer le feu là où c'est allumé pour na ye ezali allumé awa na Congo esika ba FDLR bazali mais ça lobi que hier on attaquer na Congo bino boso ba mama ko organiser na ko hypothéquer po boso ba comme na futur il y a na présent malobo uti ko loba po ya Congo bino tant que bo organiser bango baza déjà maloba wana peze ko zape intimidation oya usamoninga parce que guerre mususu zalaka guerre médiatique na bandi na bangi sa obe na maloba yo soki o bangi ngana longi yo na maloba ya pamba to mona wa afdel ezako ya na mboko yo bazo bangi sa ex-phase bato wana baza ko limwa baza ko beta boy bobandi ko dégarni malembe ti bakota tant bakoti batali ba ba petit ango bango biso kimi bango yo. C'est-à-dire que ces servants, les armées congolaises, des leçons. Une promenade de la santé au Af de la Sala et servants armées congolaises, des leçons. Les lots congolais, Mampinga Congo, Ogotika, les soutiens, Tenyamboka, Bakamata. Alors, nous sommes là aujourd'hui, Mampinga même à Congo, Bazali capable. Il suffit de mettre l'ordre. Mettre l'ordre dans l'Ingna Lobandengenin, tout qu'il y ait des pratiques. Ça veut dire que tala na kati ya mampinga ba onyoso ba bengi infiltré oyo ba kotekaka makambo na biso nyoso stratégie na biso tactique na biso et pas ya ba paya bocha ba ono pembeni nena point on a déjà tant mon konja outi ko auto on va traiter oui c'est bandeli mais même ça c'est bon ça service nyoso ba département nyoso yo ça la bonne voie et le bondo linga ya ezali malamu mais akita na ngoti na se na base et là on nyoso ane bandeli mais ça la nyoso moko on a lobby eza malamu e bandeli wana eza malamu mais il faut pas sentir et bandaka atena ba soda ya katikati ba plus haut gradé l'armée batala tout bazali connivence avec l'ennemi bateka ka mindu basala ka bo bango bateka ka mèche avec l'ennemi zucha bango na pembeni oti bango pembeni toki totikali biso moko bato bazali na même esprit même morale to ko bunda malamu siko na ennemi. Je crois que congolais Congo ningi tozali wana to kolonga ezelo ko ko banga te. Alors est-ce que siko on a attitude yo homme politique congolais za rozwa il faut to saluer ango bako bakara ndengwana ba terre nanu ba hache de guerre na ba enterrer yango oyo ba bundaka nanu li combat positionnement o bo sali boy parce que la paix est primordiale hein so kimi ezaite atakuti ko komi na ndako na hote so na ndako ba ndeko na yo yango ne mtu a primordial po bango le la mikonyoso lokwa déjà sur le yeux là oyo ya kusangana ko kumsa ba FARDC ya ukangana mu makoliko ba guerre mukimi to ko banana wana to sangana. Non, l'unité à Congo n'est pas bradée, l'unité à Congo n'est pas négociée. Congo n'est pas botama ba congolais, to sepelaka to zala ini to zala biso noko esika moko. Alors les loyo namoni elan wana ya ba leader politique ezali elan malamu. Namoni même dans opposition
évidemment dans l'opposition bandeko tout ya balamuka banini batelemi pour unité ya Congo babi Congo na biso ko kendete Congo na biso ko tekamate oyo nyonso aye ko kote ya biso bitumba to sini nanu poto bouteille dehors bon to zongela makambo ya biso pour lobby to ko réclamer o Italie ba élection malamu banina malamu mais dans notre temps sans la paix nous ne pouvons pas organiser de bonnes élections n'est-ce pas. Ce qui mon paya mon nguna bani nto azana bino aza ko déranger bino à tout moment moyen besoin sabato na misala te moyen développement et ya te to bimisa bango to tikali biso mo kimia et puis to bandi makamuna biso opposition si la raté opposition si la raté tant que gain de cause bozuité au bénéfice ya population. Mais tout le monde a mais action c'est vrai que toujours loué ngo mais vous savez ma motona kwa na ye bozana idée moko bolingo sangana te on surtout ça qui ya batu nyonso na mbala moko ngeza nene makasi izaba ngeza la signal moko pour na banguna na biso et puis pe ngeza encourageant pour na ba vaillant combattant na biso bazana front o asala lundi o asala mercredi o asala c'est vrai que zali loko zo sengana no ke mokonzi mboka garant de la nation a tchapé au bâti l'eau dans son vin. Il doit arriver à un certain moment à mikitisa na sens ya kokutana na bandeko ya opposition bandeko nini po ya lisolo wana initiative po makamusuti initiative ko utana opposition te mais opposition a lancé là quitte aujourd'hui les tenants du pouvoir bakoka ko structurer yango po loko sali mapena ndinga malamu parce que nous avons vu dans le passé tu attaqué par Rwandais na tanga Mobutu attaqué mais bande comme mususu ba paya mususu o ba ki na biso bitumba tu attaqué bango to sanganaki mais il y avait l'opposition 80 jours ni tu et tout bagé opposition ngo et ça qui fait voilà ça qui na officialité il y a que officialité opposition ngo ya ki na c'est mais il y avait l'opposition mais c'est un moment balobité to sangana pour besoin de la cause ba ko boto mboka to sangana to monaki les phases à l'époque babunditi avec appui à bande comme sous ballon les lopé tout ça la même chose ce qui biso mo phase de ces tozali uni tozali na bato o ba filtré uni na esprit moko na moral moko to ko senga bande comme sous pembeni bakoko côté la ko sunga biso pe to ko avancer oyo bandeko balingi kimia na kati ya Congo bazali ebele bamboke bazali ebele o balingi kimia ya Congo parce que kimia na kati ya Congo eko booster développement na ba pays limitrophe na ba pays mosusu aye. Est-ce que ça kosenga biso siko na mapinga na biso basa na recours na ataba vieux routier au batika parce que tout le monde en États-Unis so e communique kambumo comme ya bazuri ba bia muto abundanga bitumba wana na Afghanistan. Attends, tu as créé un retraite, mais il faut que tu aies tout côté sur une unité. Pour soldat, pour faire un soldat. Est-ce que vous avez un coup, n'a pas ex-phase, bazonga nano, expertise na bango. Kasi yango, et là, on a le banan de Koso, na lobaki en demi-mot, ça veut dire chef de l'État, qui est le garant. Ah, magistrat suprême, chef de l'État, il doit arriver. Ba conseiller na yebasa musala, ba conseiller ba secteur nyonso wana, basa musala pour que ba commissaire lango mokonzi mboka na moment yo to senga expertise même ya bande kwa kala oyo babunda na bangomba na este bayebi bakoko ya une fois para toujours para ça veut dire que soko zaki para commando zaki soldat o yaki nini atana okomi mpaka na esprit so babwa ki on a pepo o kwa kaka na monaki tata moko alikaka wa komi na santa anniversaire je crois soko landi yo ke toujours esprit militaire ezali esprit commandement ezali esprit militaire azana alors bako benga ba wana o bazana expertise bana nini tout ko encadrer ba leki o bazali siko ko encadrer bandeko bazali siko moral nani tu commandement nini tu na terrain tactique nini tout voilà awa to sala bon lokola yé peut-être na physique na ye asa ko mokolo ya ko simba commandement voilà akosimba commandement akendete ko bundana kana nini tete baleko bazali bazana na nguya bakokota meya opesa bango tactique potolonga bitumba. Est-ce que c'est le recrutement sika pour armée il faut un homme il faut bozala un nombre élevé et c'est un recrutement sika bako sala recrutement deux volets recrutement un ya ba volontaire recrutement mususu pour recycler ba o bazali ngati
tout le monde a rabam sous. Ce qui est mon effectif, par exemple, la police, ce qui est effectif, c'est mingi. Bazali na kufanda bebo. Ba osa elo roté. Au kamati bango recycler bango, ba koti na armée. Ba zupe ba former bango, ba ke kwa pouye ba ninga mususu. Ba ope asika, bo banina no recrutement volontaire. Bandeko bana poussa to bimisa monguna na mboka na biso to moni na est kuna na ba wewa wana nyo suba za pe ba mona ndeko na na moment oyo parce que congolais tellement na unité ya mboka na ye balinga yango soko lobi recrutement lelo volontaire otima koki oyo koki c'est-à-dire que na ba longer budget oyo ke tango aye penya mosala souda akoti nini centre na ye ya malamu akuti biloko tourne na kata centre. Ça veut dire que tant que formation, ote balobite ozwa begam, o bezas, o nintu, oza na biloko tout. Balobite il faut parachute, il faut zala, ya te babani ko tonga biloko moko manevre boti e ko simbate. Ba sali biloko wa commandement, ba instructeur pe malamu, ba zali na bana mboka, soki pe ba ko senga puya ba pa ya musu ba sangani, ba kotisi bango centre ya malamu, ezana besoin de que bambule belé. Mingi ya tactique pour affronter bitumbo ba kwa puye bandeko baza na terrain je crois que tokufuku sa ennemi na minute muke. Voilà parce que ngala ngami ko circuler à ligne du temps parce que makambo nyo sur ça le maga il faut se référer à passé. Est-ce que tolo balelo que le maréchal avait raison que l'ombre du maréchal est tolinga. Voilà aujourd'hui mutuna ozongi nango mutuna malamu pour dire que les loyaux, bandeko na biso IDPS son pouvoir, bako pesa lelo maréchal raison. Na nyoso bandeko réquiser maréchal, asala boboité. Tout ce que maréchal faisait, bandeko na biso bandeko mona ngoma be. Les loyaux, par l'ironie de l'histoire, bango bazana pouvoir. Botala makambo nyoso maréchal bandeko sala yango. Oh, esenga kanini. Nous sommes un état, continuité à l'état. Ko boka nyoso ya maréchal te. Kamata bolamu na ye tiens musique na bolamo yo koya nango osangisi lelo peuple ko sepela mais soko kamati to bois ki nyoso maréchal to ke nyoso mais lelo yo mais maréchal a mis la paix dans ce côté là banda ba rébellion ba 64 ba rébellion mon lele ba nini tu et tout il a abundi a tikinya ti babiloko wana biloko lelo te oki ba kamanyo la banini tout abundi de chef d'état-major abundi titi arrivé ko pacifier mboka évidemment avec ba congolais il est mon côté avec ba congolais mais makasio a tchakiwan babilo ka sala kiwan c'est aujourd'hui que nous devons suivre ces pas là pour le mboka pe ko connaître ko zong sakimia tout là n'est pas maréchal tout ka soni pona nini maréchal mokonzi ya Congo a dirigé Congo pendant un bon bout de temps tout ka soni pona nini poto emprunter makambo ya salaki. Toka soni pona nini toka soni te toka matabelema bien formation malamu peut permettre que lobby toko booster ennemi dehors mais soki toza ko bebisa ba formation na biso élévation ba garde à commandement toza ko bebisa ngana ebi kende kona ngamo kaze kuna yaka wa kamata kota kamata pete soki to bebisa bongo et ko simba te donc ba pete ko pesa na senti méritocratie a insulté neke tozo yo kaka na balabala ba misusu ezali méritocratie zate mais likambo le yango petu ko lobawa to na uta olanda VPM Christophe Lutundu la na réunion conseil ya sécurité des Nations Unies mko mardi a rassuré que cette fois-ci bakokabolaka ba PTT mambo ya réinsertion ezalité tant à moment même 23 bakini masolo kuna na Nairobi po ba reçoit mobulu peut-être sa pression pour na bango ba kotsa ba na armée abi makamba le passage est insulté réinsertion peut insulté est-ce que ça dit kanisa malade pour tout le monde ça dit que ezali likanisia moi malamu moi malamu ça veut dire moi malamu dans le sens que bato wana tout bazo profiter ba saka toujours mobulu parce que tant ba yebi négociation mo ekoti ba sali brassage ba bénéficier na pete pete ba pese ya facilité na rébellion parce que okende kuna o baraki ennemi mo route pour na mo bavu na yo ba matisi pete koleka mosusu omona ke azalaka na armée du coup tant ba sali brassage mwana tant ba ko pesa ba pete proposer capitaine capitaine au salata moi bem breveté d'état-major même moi bam breveté d'administration au salarien
Oye, bah, pour moi, à commandement, rien. Mbala moko de rebelle, mon toyo ko ko beta mansa silo ko bandeke, mbala moko fatiga. Moi malamu yango wana. Mais na kati wana ezali, ma BP ezali nini? Que na rébellion, il y a aussi de militaires qui ont eu carrière, a fait carrière, n'est-ce pas? Ba bandi na centre nini recrute, CI, Tiamati, ti les lois ko bénéficier pété naé. Mais pour ce pela kité, mouvement moko bimi wana à quel côté? Batondé nga ba kosenga dossier na bango. Ba étudier yango ba OK, na brassage ko sami boy, moto akende na moi mécontentement, yeyo toko azape mo mboka oui azape mo mboka yé toko récupérer yé azako bénéficier na grade azaki lieutenant grade peut matamingité aki peut-être sous-lieutenant a combien pour lieutenant 1.3 mais yo au sali boy mbala moko ba pomper ngo ko pomper colonel colonel full et ça va grade au sakalate non mais alors ceux qui va brassage wana et ça les makaka pour te ça va grade wana ya mabe. Là je suis d'accord on avait peine mais au moins na kati wana il faut pas sélectionner ka batala penda qui sont de bons militaires ba kamata ba récupérer bango parce que bokende ki na moi esprit moko peut-être chauffeur mais même ki bino boko takuna alors sikoyo boko zongela molongo mais bako pesa bango récompense peut-être na sens wana mais pas tout le monde. Voilà, alors barosenga na bambar choto moni barosenga bakata ba rompre ba relation diplomatique na Rwanda ba bengana bon c'est-à-dire souvent ba rompre ba relation diplomatique c'est-à-dire ba kangi pe ambassade yango o ba sitting mingi salami 5000 boso wana te pour na kosenga makambo to koloba wana tout le monde déjà ba vol ya compagnie aérienne rwandaise wana rwandais ba suspendre yango na nous momentanément. Est-ce que d'aller likanisa malamu na tango yo peut-être tukozala la voie diplomatique to bunda pe non c'est-à-dire que tant on sali voie diplomatique na lobi na OK avec Rwanda ce n'est pas une première. C'est à tout moment na époque na époque nyonso banda maréchal bana afde la kota ka na Rwanda c'est-à-dire c'est comme si le Rwanda commence à avoir l'hégémonisme sur le Congo, à comme qu'on dirigeait ici à tout le plan. Alors aujourd'hui là, moi je crois que le chef de l'État a ma sur le table. Alors bah trop c'est trop et c'est fini aujourd'hui. Tout le monde n'a pas maréchal. Zambie bazo côté ça toujours babilo bato côté habité bolingo bate et s'il awa coucou abetia suki on a bon ce que continuer na zongi sous ba yoka libela tandeza bano yoka jamais au Zambia tout monde biso donc pour na yo langage oyo Kagame ko yo ezaka tututu moi na mokeso ko moni moi na mokali nga simba moto mokem obeti moi ka yo mokelo ta on a superficie na lobi total on a organisation na pesi yoka c'est moko moi na mokeso alinga simba moto otiki mo moketanga tie mbala sima kozonga soutien oyo ndeko na biso chef de l'État président Kagame chef de l'État aza président Kagame zo sala eza de trop pour ya Congo de trop le fait qu'ils ont déjà renversé un pouvoir établi à Congo à travers l'AFDEL ils ont renversé le Congo Mobutu qui était très fort ba renverser tout tiki le bango accès ba kotiti le loyo à ce moment est comme une la zone na bango entrée. Ça devient un passage obligé. Il y a un peu de quoi est-ce que base appelité en baramoko. Beaucoup de sakabe bato kuna baye ba botol pouvoir bobandi soukule. Prochainement ça va sauter. Prochainement ça va sauter. Entre bisoto yo kana entre bisoto bongisami to sabe élection malamu to poni mokonza ko lukamba biso. Mais to tika okoti saka bato ba uti kuna bomologue wango ba koti basali promenade tiawa est botika yango po passer ezoleka mingi po est ba koti. Otali ba rébellion akala. Rébellion mulele na ebisio mulele aza moto ya bandundu alongo bandundu ko sa rébellion wa na este kisangani nini tout à côté c'est parce que on trouve que passage obligé ezali kuna minéraux biloko to ezakuna mwa mingi na osa ata échange na zuminduki alors bo pesa bango accès wana te bandeko na biso ya este ba député ba nini ya este bo pesa sous bango accès wana te une fois pour toutes. Mais ce que le chef de l'État peut faire aujourd'hui en tant que garant de la nation asuki salibala na biso na Rwanda par commencer par une relation diplomatique
rompu. Avant de revisiter les relations diplomatiques nabiso, total aller pour le contre, pour un avenir meilleur. To katinano, bobi manano, to fanda pétition. On fait quoi pour les frontières? Pour les frontières, s'il y a moyen, tout le monde a Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Bachakantimi. Ton ani tête lobby, frontières naturelles, acquis à travers des natures d'origine, conférence de Berlin, a été constitué en haut. Bien que les lois historiens monsieur Baoloba, Baïteni monsieur Zakuna na non Baïteni monsieur Zana Rwanda et ça Congo. Oui avant même délimitation à l'Union. Ba pesari bango à travers conférence à Berlin, ba lobité Rwanda za mukemingi to pesa bango à Eteni. Il y a des historiens bazo soutenir en thèse wana. Je le concède cela. Mais à partir de la conférence à Berlin, limite ba pesa biso wana to kamata to kata. S'il y a possibilité ba ériger mur béton mur attaque en moyibi fanda kuna makasi et tellement la distance à moulaï alors base mon refandi wana po entre quoi aux assutés motolingo kota na Congo ou ta Rwanda tient pas de voie normale. Ça veut dire que ce qu'on y est net biso que ndeke na ba visa na mboka msu so ba lobe ko futa visa to ko futa eloko boy et futa man normal au côté au sali séjour na Congo mokolo ko bima nombre de jours ba pesa ki au sanini ko bimi oko affecté via bato c'était pour toyebi bango kuna bango za frontière za raboye akati ba ke sabila ngana kuna na poko so ba msu ba vanda ka awa goma ke na otanga na gizeni donc ko affecté via bato te kuna te ko affecté sur mon kete ce qui to abande kuna bango le ko kamata Congo en face osoyoka bitumba pe makasi biso na Congo en face c'est vrai que bato so ba fandi moi matata pe ezanga raté mais biso na Congo en face ezaka moi biloko mike les musuba swani boy mais to balana to botama famille botama yo bota kuna ya bota koto yo bato bakatsa mikonyo so bazonga bazi bato bakatsa bazonga ka okende pe kuno fandi malamu. Mais pourquoi pas chez le Rwandais? Nos frères Rwandais, il faut pas kamata ba accepter Congolais. Ce que moni Congolais comme le kola nyoka. Ko bete ko boma ko kata ekingo ko boka le ko taba. Ça c'est vraiment mais la question est-ce que tous avez un problème na Rwanda? Tous ont un problème de pouvoir en place au Yoa Kagame où ils ont constitué en majorité na Batuti. Parce que tu vas dans la bango tout le monde ndenge tous ont na bango tango abiarimana ba passer bizimu tout ça la biso bien té. Voilà ezoko ya et ça pouvoir à Kagame ndem tu mabe en plus il faut voir est-ce que ça na tort pour y a banga ba FDLR au Bazaria. Est-ce que le problème particulier na Kagame? Non, toi, il y a un problème là. Nous avons moins histoire na ebi. Ezali que président Kagame a une sorte de vengeance. Kagame a un pouvoir. Baeko botola ndeko nani obabomaki na avion président Abiyarimana. Ba botol pouvoir na président Abiyarimana. Si fait que deux ethnies presque rivales na mboka on ezali ba Hutu na Batutsi, n'est-ce pas? Abiyarimana qui était Hutu. Abiyarimana qui n'a bon terme na biso na Congo, si bien qu'il était toujours fait ignoso azali awa et pas marché Mobutu azali. Donc c'était vraiment la famille bande ko ba okatisa à tout moment oyoka tawo lisa seleli kunate na giseni na Rwanda na nintu lisa seleli te ba Congolais ba onoko to koyeba te pe ba ko bima to balani pe to boti to fandi ezaki penana na kimia mais bande ko banani ba tuti à travers président Kagame bango bana osala tout moment pa botola et si ka pa ba Hutu sur le président Abiyarimana. Tango bango ba botoli alors na moment ba bande ko ça toujours ba tentative pour ko botola bazwa qui toujours heurte. Pourquoi? Parce qu'Abiyarimana abanda ça toujours appel na armée Zaïre. Armée Zaïre de Congo lelo, armée Zaïre l'époque pour ba ko sisa mobulu. Alors Congo tango bana okende kuna ba ye bazosa bina mamusala ndenge sengeli. Ce qui peut na suka bazupe mo habiter de guerre musala ndenge sengeli. Yango bango na kanda wana batika la kanda. Ba bo biso pe un jour to ko habiter de guerre na Congo. Mais bango pe legit. Biso sa imo moke. Mais bango komi banda bakota na Afdel. Tilelo ezabe habiter de guerre na Congo. Bakoti babotoli bazubia badiama mabe bozo biloko mabe bobo masu bato mabe bo violer ba maman mabe. C'est trop, c'est trop. Alors, tout c'est tout, président de la République, grande nation, abeta messa. A sangisa bakor na union so,
oh tu as sécurité tout c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez me rassurer? On a 6 ans bateau. Bah ouais, bah ça comme ça là wana, bah ça comme ça là, bah petit renseignement clair, bah habiter mon conjoint, biso moni. Pour un ballon yo, à supposer, to 6 ans on a bateau yo. To beta bango pour pauvre général Maël le père son âme, abanda ko loba soko moni azo ya bitumba 20 km longwa. Parce que moi moto tababoza ndenge comme ça après 6 mois discipline wana communauté internationale ko pa message ko ya ba ye ba tikina OK sile bon leki yoki nga na yoki yo style ils ont ajouté bokati mondelo c'est fini. Est-ce que ba FDLR ba na mboko ngambuto mema yango wana te na opération yango zaki opération turquoise sur opération isa et ngambuto biso peut offensive FDLR ya bolo baka so kusali kambabi bango ba FDLR wana bango balinga bacha mobulu na mboka na biso. Est-ce que to cause une solution à FDLR wana te au lieu que to kende gauche à droite to bunda to cause une solution pour bato wana te ndeko na ngai nous risquons ce que na kati ya zone Afrique centrale le même sauce se répète. Quelle même sauce? Ça veut dire que les Hutus, comme je vous ai donné l'histoire, les Hutus étaient en pouvoir, les Tutsis ont désarmé. De quelle manière ils ont désarmé? Quelles exactions ils ont fait? Il y a un qui m'a boulou baboumi, belé, génocide. N'est-ce pas? Si quoi? Bango dans la Kimi, ba uluka place asile. Les lopé na ba nini ba corps à Genève ba nini, montoya Kimi exaction Kimi place ba ngwa bomaye. Ceux qui peuvent bomber étaient opposants, problème. Il y a un fondament mon cœur. Mais il faut structure. Les lots qui ont ngati ya kimia. Il y a ngati ya kimia na Congo. Au lieu que ba na ko chepa na e. Allo bana ba FDLR wana. Boza bana mboka. Tozonga to fanda. To organiser démocratie malamu. Ndambu bazonga il paraît. Oh bazonga kuna. Oh bazaka bazaki plus dangereux. Ba éliminer ba. Mais c'est ça la crainte. Ce qui monte à Kimaki pour abattre les nzoto nae, yo sikoyo ozobenga bango bazonga. Mais ce qui zali ko zonga ya maele mabe pour lobi osa sabango ba ko zonga te. Ti apenda démocratie malamu o sécuriser peuple na yo pour kimia zonga. Ce qui yo lobo landa ba FDL. Ba FDL ba na kanti ya kozonga mboka na bango parce que ozako attaquer bango na ndenga mabe. Parce que bozo soupçonner que même manière yo zui. Même manière bango pe balingi bazwa. Alors, qui m'y est côté banda ko tia démocratie à solo panayo, banda ko tia kimi panayo, aux hommes si bande ko na boyokani, okomona mobulu na frontière ko sila. Exaction pe na Congo e ko sila. Parce que comme ozoloba, président Kagame ozoloba nini, bozana espace psyka binote, bitumba fo bunda, et sika espace ezali. Yo so mona. Déclaration wana, ceux qui va être télé bazaki tanga lo bangote, ndeko na ngai nzamba zaka nzambe po nzamba sali ke na maloba modèle wana ba tata lokwa ba maréchal Mobutu bazali sauté Mobutu déclaration alelo boy esika wana ko ma nzamba te e ko ma nzamba po akamata yango po di yuzo ibisanga ke no bitumiko zanga nde kuna do pana yote yo bandingai mengana sibi yo fandi kimia non vous avez na mansa Mobutu elekate ngongo déjà makambozo sale makuna osarate. Alors dans un symposium on a biso to sengande garant de la nation chef de l'état abeta moi mesa la taposo Mobutu te ala taposo Mobutu po Mobutu zabe tatana Mobutu zabe mokonzi akape na mboko oti achaka kimia 32 ans yo la takimia wana otia yango parce que toko kozala boete to c'est to moto aza onyonga biso à tout moment. Toi, si tu fais un message sur la terre, il y a un makila à Congolais. Dans ma boque, tu fais un gâteau sur la ressource. Tokangi, parenthèse, parce que Ngonga est au Kende, tu quel Kamboa. Yo, tout le souk au Tchalibayade. Nzambe Moukaïbi, c'est vrai que tu as la politique, tu as la politique. Ce qui est Makoki Sami, tu as Chamabaya Mende, le côté au Senga en amont, va structurer les amalamu, surtout Italie, c'est ni. Si tout c'est ni tout de politiser dans ces nuana, c'est ni comme à Penza, c'est-à-dire que église au milieu du village. Et ça va monter. Mais c'est pas toi cicaté, c'est le recrutement. Non mais moi sika d'abord oh le tête ya seni. Na sika outi comment na ki yaki te.
Pour quoi Robiman? Mais ce qu'on a comme Makambo, moi, sérieux, Zali, non? Mais oui, mais crainte tout de même, Zali, parce que, va auditer, va fichier électoral, le retour en un cas là, nous devons arriver à ça. Au sécuriser, elles à la pouvoir, elles à l'opposition, elles à la terre politique, nous sommes pour se rassurer réellement dans l'organisation, il y a Malamu, Pelobi, proclamation à Malamu, il y a des résultats. Le électoral, au moins, bon. Le électoral. Comme ça, il y a un consensus. Mais dans le but, ceux qui parlement Oyo, nous avons commencé par dire que 70 à 80% du Parlement, c'est filles des députés nommés. Ça veut dire comme tel, il n'y a pas assez de crédit. Mais au moins, c'est la voie obligée pour que Makambo sur la décision sur la proposition à loi, c'est la voie obligée. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Bango Bazali Batingami, il y a biso peuple. Peuple, Makanicia peuple, ne bango maintenant en kuna. Barozo ya bangote. Vous revenez. Botali autopsie. Il y a pas élection nyon soto sala na mboka oyo. Qu'est-ce qui nous a divisé? En 2006, tout ça l'élection. Division na soukaka ke toyokanité. Ba obo proclamer wana, ba oyo peuple aponaki te. N'est-ce pas? Donc en 2011, même sauce. L'élo 2018, même. Mais non, mais il y a moins militaire. Il y a beaucoup de affiché bureau par bureau. L'objet à l'andagia. Il y a qui honorable Daniel Mba Moutagi porte-parole de la commission là. Mais quand même, on a affiché résultat immédiatement bureau par bureau. Bandimi. Makambo belé, modifié. Bon, Makambo Zali consensus autour, il y a dirigeant, on peut pas gérer. Oh, bah, gérer l'institution, tu vas gérer Séni. Bah, gérer Séni. Oui, Ezali, non, Ezali très important. C'est pour assurer le parti. Ezali est tombé à Makof. Ezali est tombé à une bataille électorale, n'est-ce pas? Yo ye, et bon Ezali balé. Yo chi, ngachi, mosusa je meba, bateau ba yoko wela ne bon ami balé, bazali jomi. Mais il faut gérer ça malamute. Ce qui n'y a gérer ça malamute. Ba mususu na kati ya jomi yamba ebi kengai déjà na kozomoko. Musu pa lobi ngape na kozomoko. Makanisi peut-être makanisi par rapport à l'expérience à kala makanisi. Non, l'expérience à kala nous a rendu ce qu'on est aujourd'hui. Mauvaise expérience électorale, il y a 2006, il y a 2011, il y a 2018. Nous faisons d'aujourd'hui de politique congolaise aujourd'hui de pouvoir se questionner. On se questionne, c'est pas pour rien. Indice pénal, que président a signé évidemment consensus. Pourquoi? C'est un consensus parce que président a signé des confessions religieuses à Minene, c'est été, porte à payer. Alors, ça les brutalité, l'équissier. Alors, pour arriver à un consensus, c'est quoi? On le dit bon, ndeko, tala monto to sito l'équissier. Bino moningi consensus au Minene, babima qui ba yé, bo fandi bo solo bon. Loko la leki. Pour chef d'État assassiné, to be bisa ordonnance mon chef d'État signé, mais tala biso loko to senga, yango pour de garde-fou, tout ça la beau. Ils viennent avec des propositions, il y a malamu et qu'on sécuriser le parti. Yondeko, yoko proclamer sur yo mongote, à supposer. Oko proclamer sur yo mongote. Ba bureau de vote nyons et comme une capacité de proclamation à quoi fichier peut proclamer vote. Mais qu'est-ce qu'il y a zaït? Oui, dans l'habitant que nous à supposer. Pour contester ça à ming la programmation des bureau de vote nyons à zalani tout. Yo ba témoin o ba ozala tout envoyé na ba famille politique ba composant politique nyons na nini. Opesa bango, badouana bango, même chose que aux opesa musu. Il ne faut pas avantager un parti contre les autres. Et un bon on a yoté. Bon, il y a peuple congolais. Congolais, c'est qui vous organiser le comme malam. S'il faut sortir aujourd'hui, attends 1000 PV. Vous avez laissé le multipartisme. Dans le niveau auquel est le ministère intérieur. Nous avons plus de 5000 partis. Si vous avez PV à 5000 partis,
on a l'état de multipartisme à outrance. Nous avons accepté. Alors, yo peso comme on a présent à bureau. Pesa ba PV au regard yaba formation politique nous faisons. Et à PV à ce moment-là, nous pouvons opposer ces PV à tout moment et en justice et en anine. Et tout quel sur le colo. Même dans l'Italie, cour constitutionnel. Équitabilité, équilibre Rosala. Nous ne pouvons pas retrouver dans la cour constitutionnelle école mongo. Majorité. La majorité. Ce qui totali bien au commun na yango que mais école mususu ezole ka majorité. Ce qui tu as une école à ebele ba tribu ba tuni to zana ngo ebele awa. Évidemment, ce qui te sali que na cour constitutionnelle, le cours de jugement constitutionnel, 9 na cour constitutionnelle. Alors nous pouvons retrouver Batonios. Mais ce qui dit qu'on sous bateau baza compétent et tout ça. Et comment on peut méritocratie la compétence vous avez na Congo hein. Na mu Congo. Na ebike o wana mulu ba letingai. Na lingi ka ndeba ti angai mu Congo au moment ngamo na conscience na ebike o mulu ba wana letingai. Équilibre géographique et géopolitique est très nécessaire pour que rétablir la vérité de Makamonyos. Et un problème à l'État. Mais où tout ça, Machiko, juge. Otimo Congo, Otimo Ngala, Otimo Swahili, Otimo Luba, Otimo Nani Azangi, son alandi wana Moluba Azali, peut-être mon Congo ne moutou na moni on dirait Zaïté. Na moutou a souka bimia na parlement, Azamuta grand Équateur. Dieu donné Mbonga. Dieu donné Manza. On t'a dit Équateur. Grand Équateur peut pas se payer. Amimi, Mobali Azali compétent, Azali capable de conduire Makamotu. Mais équitabilité, c'est la répartition géographique est nécessaire. Tant au Kuna, parce que au cours le Grand Équateur, Grand Équateur évidemment, Azali et Moko. Oh, ya pembeni na zate, oh ya pembeni mo boulot na tête décision comme toujours mon boulot. Alors équilibre géographique wana ezali très important pour rassurer biso élection lobby. Voilà, tout comme la souka de quoi Alexis Ketebi, moi je vais peut-être par rapport à la fondation pour encadrer maman bilingue na kata fondation na yo 2 minutes pour tout ça. Fondation toujours pour poursuivre toujours bani na biso ya ko pesa maman moi crédit moké pour retambusa ko révaloriser maman congolaise parce que tout utiliser les sous maman pour connaître la politique pour 2000 francs 1000 francs et en autre ça il a un crédit wana maman zonga teka pour permettre tant aux autres avec voie rotation makasi au ça moi épargne na lobby je crois que c'est maman congolaise d'abord maman pour éducation solo bandarana na maman yemutateaka bana famille na ndako ce maman congolaise a combien de capacité financière ya maman longa. Je crois que politique est sakana sous na peuple congolais té parce que politique le sakana peuple congolais pourquoi parce que on nous a rendu très pauvres pas structure pour relever peuple égalité ba microcrédit égalité ba crédit pendant de très bas étages égalité si bien que ba ko relever ba niveau de vie na bango égalité alors ba Hollanda politique pour 2000 francs pour 1000 francs pour 3000 francs pourquoi les cas. Vous n'avez pas un projet, mais tant que vous avez un bon, bateau va bêter le maboko. Beaucoup d'aniamba la simérozaka. Beaucoup d'aniamba simazali na toali na yolo, sid et puis bandalungwa 3 au kufungamana wenzabaluba. Voilà, toyamba ki wana pona binu mwana mboka Alexis Ketebi moko ya politique ya Congo démocratique na ye tout cela qui na o Italie bongo actualité politique o ezali na Congo démocratique ezali mo dominé mingi na ko benda na o ezali entre écolo Rwanda na écolo Congo démocratique sima ya appui ya écolo Rwanda et pas ya ba tomboki ya M23 na banzi était bolandi mituna nanga pe bolandi biano na ye nyonso alobi ezali obele tali obele ye moko ya malamu tozwa o ya mabe tobwaka. Merci l'équipe technique Oyo et Sungaki Ngai nde tokutani vendredi koya na numéro mususu émission pour Namboka Boboto Mabota Mali.